kolala kolamuka eza activité tozali bongo na kati ya Sentinelle TV. Kolo Yesu ekatelo na biso. Kolo ayamba ekatelo na biso. Tozolanda kaka nkolo Yesu, toza na nzambe mosusu te. Ndeko na nga tala ekulusu, esika nkolo alobaki tout est accompli. Tozobila be nzela ya Yesu, po akufaki po na biso. Nous avons na kati ya petit déjeuner. Biso tokobila be ekulusu. Tozali kosala nyonso to kaka mpona lokumu na Yesu. Tomitungisa te po Yesu azali Nzambe. Tolingi Yesu po aza Nzambe mobateli motomboli. Bomoi na biso pe ngolu na ye. Sero tozali vraiment na Kinshasa ba pasteur bazalaki kosambela solo melelo. Satana se a gagné bango. Nabila, Nabila, ekule mayo, keyo kufela kila. Nalamba, Nalamba, ekulusu, keyo kufela kila. Nabila, Nabila, Kikela na yokoke kufela kila. Nalanda, Nalanda, ekulusu mani koke kufela kila. Totalaka ekulusu esika wapi bilakeli nyonso malamu ezolanda biso. Petit déjeuner, ezali émission et la Moussakabino. Lelo, le 16 et au bandi, jeûne et prière pour na makambo na Congo. Kolo na ekulusu azwaki esika na biso. Biso nde tosalaki masumu me ye akufaki mpo biso tozwa lobiko. Ekula na yokoke okufela kila. Nabila, Natala, ekulusu. Bien-aimé, tozali bongo na kati ya Sentinelle TV, petit déjeuner, kolala kolamuka, ezali bongo émission na bino. Lelo le 16 décembre, totikali donc na 3 jours pour être constitution Congo ezala respecté, pe Congo ezali sous l'occupation ya banguna na kati ya mboka. Basali na Nzambe, bana na Nzambe nde babondelaka po Nzambe ayoka. Nazozwa communauté mobimba témoin banda makambo ebanda ezana ba pasteur ata moko te ba telemi pona kolobela makambo ya Congo. Ba moni yango normal ba bomaka ba congolais, ba moni yango normal Kabila abomaka abotola pouvoir asaka na ba congolais
mais bango ba préférer que nous lia ko bondela ko lécher bot na ye ke batel mi sa peuple pe ba bondela nzambe. Alors biso toza déjà na jeune lelo to bandi jeune na biso tozo kota ezali ya 3 jours jeune to kota to lia kaka ba fruit okomela ti okomela mai esuki wana ba fruit okoki kolia manga okoki kolia bitabe okoki kolia carotte okoki kolia manioko ya mobesu kolia biloko balamba te soki omelaka kisi biso tokweyaka na monganga mpo nzambe moto apesi monganga mayele continue komela kisi lokola ozo komela kisi soki oza na fuwa makasi te lia na ofufumu ebondela na biso mais soki oza na fuwa makasi mela kisi ya monganga zala na régime lokola biso lia fruit lia manioko lia nini carotte bitabe biloko nyonso tolia o nzambe alamba ya mobesu donc kokeno lamba biloko te banzungu lia biloko ya nzambe to ba fruit ya nzambe oyo batokisaka te oyo eza mobesu lokola bitabe lokola manioko lokola carotte lokola malala lokola manga tozolia cuisine na nzambe ndenge Adam na Eve baza kolia na jardin d'Eden baza kolamba te baza kolia kaka ba fruit pe bazaki na bonne santé parce que na kati ya ba fruit ezali na vertu ya nzambe na kati. Alors tolobi ete anytime oyoki posa mai okomela mai anytime omoni oyoki posa ya komela ti okomela ti mais toza na 3 sortes à prière na intercession na biso tokoti ya 3 jours toza na sujet ka moko parce que batebele bayebaka te prière la sini okoza na prière ozaka na sujet moko banda tongo ozoleka nzambe yokelanga mawa nzambe yokelanga mawa donc banda tongo tipokwa ozolela noka nzambe yokelanga mawa eza prière monene mais biso na awa toza na 3 sortes à prière toza na biloko misato osenga quoi toza na sorte moko ya prière mais toza na biloko misato osenga eloko ya liboso na chaque prière faut koadore nzambe koadore nzambe eza na eloko mosusu te koyebisa nzambe makambo nini asali mpo na yo mpe manofele apesa yo ndako apesa yo mokanda apesa yo nyonso sante makambo nyonso tu kokumisa nzambe ya mibale tozokende oyebisa na nzambe mawa na ye ekita na mboka Kongo mawa na nzambe eleki bomoi mawa na nzambe ekita Lazare akufaki 4 jours après mawa na nzambe elandi eti na kunda mawa na nzambe esala ba miracle ndenge na ndenge soki nzambe ayokeli yo mawa vie no échanger Bartimée azali kosambela ne mingi talobi kaka fils de David et pitié de moi tango mawa na nzambe ekutanaki na Bartimée amonaki tozokende loba makambo ebele te soko okumisi nzambe olobi nzambe mawa na yo likolo ya mboka Kongo mawa na yo likolo ya bakongolais nyonso mawa na yo na likolo église ya Congo mawa na yo na mboka Congo bakufi mingi banyokwami mingi ngonge koki o libérer Congo prière wana tokosambela na 5 heures du matin na 12 heures tokosambela na 15 heures tokosambela na 18 heures tokosambela na minuit tosambeli toza na 5 heures 5 fois tokosambela mais entre 5 heures titokoma 12 heures na kati wana zwata na yo ya koyoka adoration banzembo ya kala alemoloto deningo ya kala ya mikolo te komeka koyoka mai kalamba ete lo mbongo te bangona tu basali na nzambe te ba Micheline ba basali na nzambe te ba basali na nzambe te ba aventurier yoka vuma basali na nzambe akala soko 8 ans ya koyoka musique ya nzambe te okoyoka mate ya basali na nzambe solo tango na mate ya basali na nzambe solo komeka koyoka walesa te koyoka kisa ba faux pasteur no so Kinshasa na te na ba Marcelo wana te ba shora kwetu baza ba aventurier ba passer nzambe te na rolo bateka ko yoka proverbe Luka susu basali na nzambe mususu malamu o baza na témoignage malamu yoka bango soko moni ke yoka no bango te yo na tango no a repos banda kotala ba film ya Yesu okozwa video ozwi film ya nzambe otali okozwa video ozwi banzembo a louange badi koyoka donc na tango ya repos ozali kaka na biloko mibale misato ou ozotanga Bible ou ozolanda mateya ya ba vrai pasteur ou ozolanda louange na banzembo ya basali na nzambe na solo. Alors avant na kota na mateya na biso lelo na expliquer bino pona ni tozokende osambela pona ni boye
toyoka lisusu ndeko na biso Denis Ngonde oyo tango wana zaka na molimo po lelo apengwa boyoka ye lisusu nzambe oloba petit déjeuner. Totala ekulusu pote na ekulusu ndenkolo alakeli biso makambo ya kitoko alobi tout est accompli elaki mpona libala na yo santé na yo mukanda na yo kobota na yo kozwa ndako na yo kozwa mosala kosala rassemblement famille pe kozwa liberté na mboka na plan ya Nzambe dans le plan de Dieu dans la vie de l'homme. Dieu a élaboré pour chaque personne de son peuple un plan merveilleux. Nzambe azopsa Jérémie 29 et bandana 11 tina 14 alobi na kelio pona bolam na kelio poza la mutu meoza la mukilate. L'accomplissement de ce plan dépend de la conduite de chaque personne en particulier selon sa mise en pratique de la parole de Dieu. Car l'homme est libre de choisir entre le bien et le mal, la vie et la mort, la vie et la mort. Mais pour un vrai enfant de Dieu, il doit choisir ce qui fait la volonté de Dieu, c'est-à-dire la vie. Là, nous sommes dans Deutéronome 30, 15 à 20. Nzambe asali a plan moko kitoko pona mutu nyonso. Ne bandelelera kelaki mutu alobi ozala mutu, ozala mokila te. Mais po ozala mutu po ozala mokila te ezo dépendre na ndenge yo ozotambola na limia na kotosa liloba na Nzambe na kolinga voisin na yo na ko respecter Nzambe ezali ka ko l'église te koyeba ko contribuer misolo na yo fwesala musala Nzambe misolo na yo et supporter babola misolo na yo et soutenir église misolo na yo ezala pe ko salela Nzambe et pe sa pe famille na yo misolo no balia pwizana batu mususu bakabaka te même na famille o mama zandoki o tata zandoki ata mama no zandoki aza tata no zandoki aza na droit o pese mbongo na yo pesa yango po ndoki akoki kolia akoki ko bloquer mwana na Nzambe te. Alors depuis les temps anciens, Dieu reconnaît dans son plan des catégories de personnes dans la société humaine. Il reconnaît les chefs et les esclaves. Tangana Lévitique 25 44 à 46, Nzambe a sala deux catégories à battre. Chef mais esclave. Parce que esclave, après tant moko boye, 50 ans a jubilé aya kokoma libre, aza sous esclave te. Or, diabolope, o aza tout autour à bateau, o a rodaka tout autour à basala bana na Nzambe basala na Nzambe. Aye na plan na ye. Plan na ezali na Jean 10:10, les voleurs ne viennent que pour égorger, détruire. Pour tuer. Satan étant un imitateur de Dieu, il a aussi conçu un plan de destruction pour que l'homme ne puisse pas jouir de toutes les bénédictions divines qui lui sont destinées. Alors, c'est ainsi que dans son imitation trop servile, Satan ajoutera une troisième catégorie de personnes que Dieu a formellement interdit aux hommes, c'est l'opprimé.
Satan comme aza imitateur ya Nzambe aye ko imiter na ndenga mabe a créé troisième personne oyo babengi yango opprimé. Opprimé zanani. Opprimé azali bongo maître ya contrefaçon. Tanga Exode 22, bandana 21 tina 24, Exode 23 9 bogomo nango. Zelana zwango to tanga Exode. Exode de l'Axi Bobimi. Exode 22, tout en 22 combien? 22, 21 à 21 à 24. Mais s'il survit un jour ou deux, il ne sera pas vengé, car c'est son argent. Ouais. Lorsque les hommes se querelleront, heurteront une femme enceinte et la feront accoucher, sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme. On la paiera. On la paiera. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie par vie. Wana Ancien Testament. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Wana ezali maître ya contrefaçon. Oyo ayena masolo oyo. Toke na Exode 23 9 ezoloba boy. Exode 23 9 ezoloba. Tu n'opprimeras pas l'immigrant. Vous savez ce qu'éprouve l'immigrant, car vous avez été des immigrés dans le pays d'Égypte. Nzambe apesi ordre lui qu'opprimer immigranté, parce que binomo pe bokendeki ko immigré, bobwaka ngunda na mboka Égypte. Yango moni ba mboka nyonso basali convention à Genève, partout au Kende ba koyamba yo bapesi yo mwa lipa bapesi yo ndako bapesi yo bilamba. Mais opprimé ezali contrefaçon oyo azoya kosenga dent pour dent et pour œil. Ezali makambo akala o nzamba boyaki. Alors, est-il dans ce plan de diable, le chef, il est celui qui dirige les autres, chef de clan, chef de famille, chef de groupement, chef investi d'une pleine autorité. Il est doublement investi dans les mondes visibles et invisibles. Généralement, c'est un sorcier ou un occultiste. Alors, dans le monde, il y a des occultistes, dans le monde, il y a des opprimés. Chef a investi dans le pouvoir moroboye et autorité moroboye. Donc, dans le monde invisible et dans le monde occulte, il y a occulte. On les reconnaît dans la société humaine par des manques visibles de cette autorité, tels que son accoutrement spécial, Rafa, canne à la main, toge sur la tête, anneau, ou poignet, ou cheville, collier au cou. Donc, oye, baba chef wana na ilateli na bango, bazalaka na bilamba, barafia, bikoti, abokoko, nzete, babage, akosima mukila, akosalana, liputa rouge, tout. Alors, son rôle, ses devoirs et ses obligations, c'est de veiller sur ces sujets. Il convoque et dirige les réunions, il juge et prononce les sentences, il décide et donne les directives au service de la communauté. Donc, batu oyo, il y a un monde de ténèbres. Oyo, bazana pouvoir occulte, bangonde, ba pesaka mitindo, ba dirijaka, pe bangonde, baza ba chef de famille. Oyo, bokoko, oyo, tina, nkolo aipsibiso, botika mukili, botika nyonso, bolanda Yesu, po Yesu azana bino.
Hier soir, le cours d'enseignement, on a joué, ça fait 19 ans. Papier, on a gardé, ça fait 19 ans, Tilelo. Tango, on a zaga, affermissement. Sa force réside dans le fétiche. C'est une personne liée et favorable aux œuvres démoniaques. De ce fait, il y a des liens démoniaques qui s'établissent et qui se créent entre lui et sa descendance. Ceux qui ont un groupe à Batu Oyo, pouvoir naïe, makas naïe za lié na bakisi, azali personne mongo lié na ba œuvre démoniaque et à kosala ke Batu tout ba pembe naïe, ba neveu naïe, ba nièce naïe, ba koko naïe, pouvoir moko ekita ya bondokiti na descendance naïe. Le chef n'a pas d'emploi rémunérateur propre à lui, il est au dépend de ce sujet, c'est un parasite. Au moins, on a musalate, puis le lot, on a l'église pasteur à salarate, mais chaque dimanche, il y a 3h, 4h du temps au Sénat Bambon. Il y a salarate. Un parasite, à vivre dans le dépend, il y a un bateau, bateau quarrier. Donc, il est paresseux car il attend tous ces sujets et il est une grande charge pour sa communauté. Il est improductif mais grand consommateur. Bon, mon a l'église au pasteur abandoki bazali, il faut sommer le courant, sommer les voitures, sommer la moitié de bilamba, azali productif mais azali grand consommateur. Même bon offrande badim, place qui n'a pas boyébité, au monde a yazota mwana jeep, au monde azana ba ndaku, a sombi na Kinshasa, maté a yegoté a té, mais c'est un sorcier, oyo ami comme si na combat pasteur. Alors le lezaki mukolo liboso. Je crois lundi n'a pas continué en haut parce que tout ça n'a pas mouké. Bon, là, que ma conséquence est que sa famille et sa descendance directe sont liées et constituent un intérêt légal du diable. Sont favorables aux œuvres démoniaques. Le chef ne termine pas ses études, même s'il est intelligent. Même s'il est intelligent, il ne termine pas ses études. Les enfants naissent dans la sorcellerie, l'impudicité, la débauche, le meurtre. Les enfants du chef développent une léthargie, les poussant à la paresse. Ils sont moins entreprenants dans leur vie, grandissant toujours autour de leurs parents. Même s'ils ont étudié, leur qualification ne servira à rien. Parfois, ils ne veulent pas travailler ou ils cherchent du travail, mais n'en trouvent pas. Malgré les nombreuses relations qu'ils peuvent bénéficier de la part de leurs parents ou de leurs connaissances, pour ceux qui trouvent du travail, ils finissent par quitter sans aucune valable ou simplement ils abandonnent leur poste de travail sans qu'il y ait une raison quelconque d'incompatibilité. Si vous avez ma malédiction, vous rejoignez mon salaté, vous vivez dans la pauvreté et vous avez ma béni. Donc, tu vas dire jeûne et prière, l'année là sous vidéo, où ils ont bami balé, on comprend que tu ressembles la 5 fois. Puis, na 4 à 5 fois, tu as prié car moko, mawanzambe qui t'a l'ikola Congo, puis puissance à Samson et qui t'a l'ikola Congolais les 19, afin que Kabila, groupe n'a pas opprimé, groupe n'a pas oppressé, bani mana Congo ba kende, s'il faut ba kufa. Pour bana na nzambe bazala libre. Donc kolala kola mukeza bitizite nzambe azala na biso totala ka ekulusu esika pi nzambe abikisaki biso. Alors l'esclave c'est une personne liée depuis la naissance, il vit dans la servitude totale et ne travaille que pour le profit des autres membres de la communauté. En général, il est généreux, aimable, entreprenant, brillant et intelligent dans sa vie scolaire et professionnelle. Alors, biloko onyo so enseignement oyo, na ko continuer en semaine oyo tokubanda parce que le lundi à vendredi, na ok na bino nango po boye ba plan nzambe zanini, place certaines zanini et puis ndeni ko telemela mo. Alors lokola tozana jeûne et prière, bolanda makamunyo surtout na lobby, tozo jeûner, tokolia biloko nzambe oyo nzambe alamba, tokolia biloko musute, nzamba batela bino. Kolala kola mukeza bitite tobandi jeune tolela pona Congo nzambe nanga zwa lokumu nzambe nanga mona bino tomona ni lisusu po nzambe azamalamu tolanda deningo